Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, je vous dis bonjour ou bonsoir à l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette émission. Exprimez-vous avec Noli Tambou, le sage. Donc, désormais, Voice of Congo et Molière Télévision de Kinshasa présente cette émission. Exprimez-vous de Noli Tambou, le sage. Je répète, désormais, suivez-moi sur Voice of Congo, www.Voice of Congo, avec Molière Télévision à Kinshasa. Donc voilà, avec tous mes correspondants, RD Congo Info, donc RD Congo Information, RD Congo Info, www.RD Congo Info, Kitalatala ya Congo, www.Kitalatala ya Congo, www encore une fois, hôte 243. Je dis hôte 243, Cédric Mala, en Angleterre, très très fort, hôte 243. À tous mes correspondants, encore une fois, Gervais Katen de Skyblock et le son journaliste. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, naïli bino information, oyonde dans le barlabino, journaliste azamut oyo alukaka information, na source, pour éviter que balobaki, bayokaki, bamonaki. Donc, Lelo na yé, comme une information, oyo est très important parce que Lelo, je le surnomme l'innocent Fada. L'innocent Fada, pourquoi? C'est le jeune homme oyo azalaki victime, il y a agression, il y a bande, il y a M. Alain Claude oyo Biemoka Otikoloba Awa azalaki agressé le 7 novembre 2013 na Château Rouge. Naza déjà na victime na biso ye yo Fada. Lelo toko décortiquer makambo nyonso akoloba toute la vérité sur son agression à Château Rouge. Nabi que derrière la caméra, mon réalisateur balobi, les images parlent d'elles-mêmes. Le réalisateur maître Oyobomona lelo image zolo ben ngomoko Ranger Smith balobi le boko mama professionnalisme babi tala image oyo Otalio Sepeli, Ranger Smith, merci na musala kitoko zosala. Sans plus tarder, nazo kota mesdames messieurs, bozo mona l'innocent Fada ye ozaki victime il y a le 7 novembre na Château Rouge. Bonjour Fada. Bonjour Nolitam. Merci beaucoup vraiment na ye na ndaku awa na ye vraiment kozo information na source na etipa na bino na famille na yo na fouiller vraiment information makambo oyo yuti kokomela o mikolo tikoleka. Tout d'abord les loto koloba mingi te. Expliquez nous na biso na loba kutunga le na mingi te ngino expliquer biso Fada. E bandaki ndenge nini makambo ngo ti lelo okoma boye babuko loboko tozomona awa. E bandaki ndenge expliquer nous na batunya so ala no ba téléspectateur Kinshasa mbimezo lando sikoyo. Poto mobimezo landa yo na Lubumbashi na Goma batutu bazolando siko parce que émission est suivie partout. Expliquez biso et banaki ndenge nini ti koma lelo ndongo komi le Fada. Bon, encore une fois na pesi congolais nyonso mbote peuple congolais nyonso na pesi bino mbote partout bolandanga. Bon moni likambo yo so na oloba moi chaque fois ezosanga pasi mon frère parce que na utule kanaliwa le kanaliwa na beki na liwa. Bon na lingisu na mekasu ko expliquer un peu histoire on ndenge c'est les cas qui vraiment pour peuple congolais comprendre. Bon na utagi ndaku ndenge zala kaka na yego luka muninga moko fagi tu sulula nae pour tuzaki na ba programme fagi to voyager na muninga wana. Bon tant na ina komi na Château Rouge na yo kuta projecteur ajibazaki wana na garde du corps ni moko na ndeko o mususu azairwa maître Abraham Makumba bazaki déjà wana. Bon après comme déjà pour soi na ngana yo kuta déjà ba oswana de ezaki jour o ezaki des autres ezala ki bezaki après jour wana. Non ezaki le même jour, ezaki le même jour. Tant na komi na kuti déjà bazaki déjà oswana matata déjà ezaki bande oswana. Bon après pour producteur AJB ba ndeko mususka ya bazairwa ya bakombata bazaki wana ba meko somé moi muke akimi. Après maître Abraham Makumba atikali wana ba yoko bunana muninga moko ya congolais azaki wana ba témoin pe bazaki ba tebele pe bazalaki ba moni ndenge mambuto se déroulaki nde ba betier à deux reprises ba bundi liboso ba betier ba yo bunda su ya mibale ba betier.
après batutunde bazaki wana bakei batu bakei bon ngape Fernand yo pozalaki wana tango mama to eleka yo pozali place na rokuta déjà makamoni zalaki mais na assister comme tout le monde na tali pe bitumba nde bundama comme tout le monde batu batémoin pe bazebele batu bamonaki bon après ye maître moi kei producteur pe ya JB Alain Claude akei bon biso pe totikali kande zalaka tozo sulula mbula pe robanda tombule bandi totaka na mupanzi tomoni tala bato belé bazoya maître Makumba zaki liboso wana ka le même jour donc après désordre wana on a recouté les kaki vers 18h après bango bayaki na bato vers 20h mo donc baye na bato baye koluka ba congolais baye koluka ba combattant po baboma bango pone bayaki po baboma mutu banani bayaki po baboma ba congolais maître Makumba Alain Claude producteur à JB après bayaki na ba camarade na bango ya ba voyou le roi bon balé baza ba voyou bakizo baninga na bango ba voyou bazalaki bandibu ba ivoirien ba haïtien na mindele bazalaki à peu près combien de monde bango bazalaki à peu près une quinzaine de personnes bon baye bakoti na bar mo ezalanga pa mbutalombi bamoni mutute baye batali na salon de coiffure mo wana bamoni mutute bake bakoti sur exotique mo ezalaki wana po balukaka ndeko oya betaki maître Abraham Makumba bamoni ete bakomobima po bazonga to bakomobima bazonga biso de temeri liboso mbutalombi mais pourtant première fois ton maître wana leki amonaki ngai po bato tu bayaki wana bayebinga te à part maître Makumba mutayebinga parce que producteur a jibaye bingate parce que na zona problème na été na yebi été après aleki nga tour liboso tant bazozo na po bakende amoni akomika liboso na ngalo petit na yope donc on a maître Makumba à reconnaître ngai po ayebinga bozala problème na tika la zona jamais problème de maître Makumba parce que place pour toi ça la na boîte moro be au peuple au batutu a en France bayebi batutu en Paris bayebi na boîte wana ngana kenda na kota raté maître wana yebinga amona ranga aza ayebinga na étranger té devant ayebinga la monio tata mamoni ngana mona ramba mo maître na lobi petit na yope tonka lobi petit na yope mba mora bandio betanga makofi tonga ndio betanga bango nyonso bandi buana ba haïtien ba ivoirien na ye producteur à JB voire même ba congolais musu bazaki na bango bandio betanga betanga to betanga nazo ganga c'est pas moi je suis innocent mais tellement bayaki na détermination pour ba bomba mutu singega fu ba bet donc niveau ba betenga na mona ki ndege na kufa ba betinga na niveau moko na mona mali tango bazo beta ba congolais musu bazaki abozaki na gros bakutaki yo mona coin moko boye na devant Butalombi non le bien na Château Rouge ou bien ba congolais pe musu bazalaki ana pourquoi ba intervenirité bon ngai place na télémali nazaki na baninga mibale ngala ngi na katikati muninga moko atelemi na mpanzo muninga mswate na mpanzo tant banjo betanga les deux wana bakimi baninga no bakimi baninga na baza pa baninga na mais c'est mes connaissances bazaki pembe nanga tant ba moni banjo betanga na niveau o bato wana ndenge bayelaki po bayaki po baboma peuple congolais un Zaïrois ok sangana na ba étranger po baboma bandeko na yo donc bayaki na but baboma mutu po bazalaki na minduki bazalaki ma bien armé donc bayaki na détermination ya oboma mutu mais malheureusement par la grâce de Dieu ngana za vivant nde omoni nga loboko za ko bukana zolo za ko bukana donc lobi kutfona kende ba opérer nga zolo donc na ne naza boy na komi traumatisé na ola la soubienté soki nalali nazomona nga ondike bato yango bazobetanga kaka donc nakomi traumatisé naomotambola na bakisi na poche parce que mutu pasi tout le temps tellement babetanga ya trop to bandi obetanga nakwei na mekosa mwa makasa mobali na telema na kima to ngai na kima bazwi nalataki doudoune beninga na doudoune voire même Doudou Nangé Katani na relaxango tout à l'heure avec monsieur Sila pour naé nango pour peuple congolais mon andé basale ngai
bazongisinga côté nzaki bandi obetanga na seso effort na telemi na ina kima to lando kima moko nyatinga na kina koina presse voiture ya nero ya et s'arrêter liboso nanga batémoin bazebele bamonaki scène wana po o nazoloba peuple congolais na okosa te na oloba ya solo po batémoin bazali lelo so na mimi bango na justice nga naza na témoin baza mesdames, messieurs, vous qui êtes nombreux vraiment aimer cette émission, exprimez-vous avec Noli Tambou, le sage. Vous informer, c'est notre souci majeur. Donc c'est dans ces cadres-là que les lots ont un souci, mais la information. Dans la presse congolaise, nous sommes l'église au milieu du village. Yango moni lelo na bande comme ça lobaka oso to sali loko boy to sali non to zana pona omeno information et bino bozana banda ku bozolanda biso soki pe omoi likambo mo ezali koleka na numéro eza affiché wana benga Noli Tambou quel que soit heure quel que soit jour quel que soit ville na koya voiture ezali ba train ezali quel que soit heure to koya d'urgence pour que tous soit information na source pour na totika ko spéculer ndenge to salaka na bandaku. Donc vraiment ce jeune a besoin de soutien makasi tout à l'heure nazo mona habité Roger Smith fazo zoomer botala binomoro awa ba cicatrice yango esi place au moins makile kangamara yango tozomona et puis na zolo na se bozomona déjà la place au zoomer bien par Roger Smith to mona yango bien et puis na loboko na ye tozomona déjà dans la plâtre yango yo ne na lingala na kishasa nde to benga ba batie ciment hein ne batie ciment ba plâtre yango yo aza nango vraiment tozo la kisabine information to même plutôt information pour que vous comprendre gravité ya makambo oyo ndenge ezali ko kendele pour vous comprendre peuple congolais. Donc moi Noli Tambou le sage, je fais toujours mon travail ndenge boyebi. Donc ndena lobby désormais Molière Télévision avec Voice of Congo hein la bibo lukanga susu musikate nazana Voice of Congo désormais bolanda biso babi Molière Télévision tant que papa Léon le Malemba va exister Noli Tambou pe a ozala na Molière TV parce que Molière TV quand on parle de Molière TV c'est moi on vous connaît pas voilà et lelo tokoma sikoyo na makambo tozolobela lelo tokomi na banda makambo leki siko tokomi na niveau nini c'est vrai to lobby basbeti yo basali nyonso bakoloba c'est yango déjà leki siko na minute toloba na mona za ba papier awa pona yepe na pa na bino pour que tous va venir information na source pene ya masolo pour ça ko ba spéculation ba lobaki ba les indiqués ba papier yango na mona déjà ba papier bitangela biso papier moko mona moni assistance oyo eza papier oyo nakendaki Roger Smith bon à partir ya police batindenga nakende na police judiciaire oyo eza ton nakende na police judiciaire nde docteur ya police judiciaire nda selenga papier oyo donc naza na 60 jours d'ITT donc oyo mutoto azara na mboko ayebi donc 60 jours d'ITT donc pendant 60 jours na osala eloko te de 1 oyo certificat initial oyo tant nakendaki na urgence oyo basalelenga yango oyo elakisi eke babukinga loboko na babukinga na zolo donc yango oyo des papiers yango oyo eza convocation faki nakende lobby baopere nga zolo donc convocation yango oyo faki nazonga kuna après 15 jours donc naozonga lobby po baopere nga zolo ne zolo ezalaki obukana oyo nyonso eza bapapier hôpital yango oyo après oyo eza bapapier oyo nakende oporte bango plainte yango procès verbal nanga ouais procès verbal ouais oyo eza procès verbal nasalaki nalobaki makambo tu ndenge se pasaki déroulement ya makambo ouais ndenge nasambaki quoi ndenge nalobai makambo tu elekaki donc yango oyo quoi naza na bapapier tout donc mesdames messieurs donc yango oyo na bino donc les images parlent d'elles-mêmes ba preuve à l'appui yango oyo donc yango oyo donc Fada hein c'est son blaze Fada donc nde na mona komone de son vrai nom donc c'est Ngasiel Fada donc na bomi mususu Ngasiel Nzamble Fada donc yango wana yango oyo procès verbal ne yango oyo auté ko porter plainte donc makambo oyo eza déjà na justice donc ba papier yango oyo to memel bino yango oyo azolakisa oyo nyonso na ba procès verbal lelo
Fada lelo obenga ki no litambo ya vraiment tinanda ko parce que vous avez besoin information na yo puis peuple congolais peuple du monde na Congo bazola na Kinshasa na molia télévision parce que biso to la tsara nyonso le kana poto to memera na Kinshasa batal balanda on peut ba pe loko ni maramni zo leka na communauté congolaise awa na Europe. Souci na vraiment sko na minute oyo souci na yo eza nini Fada? Bon, il y a pas na makambo eza biloko mibale. Surtout les kambo oyo Abraham Makumba oyo asali yo oza congolais. OK sangana na bapaya, OK luka bapaya pour baya baboma bandeko no ba congolais. Peuple congolais botali kambo. Pourquoi to lingani te tina niveau boy? Pour batwana o bayaki ezaki ba voyou. Abraham Makumba za maître à JB non? Ye wana maître JB congolais to yebi. OK zoa yona Alain Claude producteur à JB boké zoa ba camarade na ba voyou pour boya bobo ma peuple congolais tala likambo. Pourquoi biso amour wana tuza na ngote yo congolais OK luka ba étranger pour baya babo ma bande kono congolais. Na minute soki ngai innocent ya batu na finga yote na finga producteur à JBT na tikalo sa vidéo moko te pona lo baka JB robeta concerté na yebi JBT na solar na JBT. Donc OK nozwa ba voyou pour baya babo ma peuple congolais ba betinganga mona batu na yebi makambo wana te innocent babo mangai mais nzambe nanga a confondre bino elo rami baleza na ngo epsa sous peuple congolais photos na bolingo soko moni place ndekono azana pasi fokusunga tala jour wana banya babo mangai banya babo manga noli banya babo mangai mais bandekona nga ba congolais ba telemi bazotande ba obetanga ba betinga au moins pendant 7 minutes. Mais Congolais mon côté intervenir. Congolais mon côté à intervenir. Voire même ba ole ba benga tambila numéro 2 les ara gratuit. Mais ba betinga ba siso betangai ba kepe tranquille. Ba siso betangai na kwei na lamuki na vertige wana na romuki mabambangu de gauche à droite na pas bande konanga na bobengelanga tambila. Attendez konanga moko tazu téléphone na benga mbila kanga musu na zuma bogo nanga na chena poche. Na bengi mbila ye ba matinga na karambila toke to luki bango to patrouiller bango mais le roi déjà ba ebeke na bengi mbila oya ba kimi mais c'est pas grave o nyonso bo salingai ne bo betingai bo ma vie nanga naza responsable naza na famille nanga naza na bandeko nanga mais bo bo manga na likambo na yebite soki nga na bundaki na bundisaki yo Abraham Makumba to na bundisaki yo Alain Claude producteur à JB boko betangai mais tant que na fingi binote na sonisi mutute bonimbo bomangai na kufa po famille nanga bazanga nga en tout cas o bosali nzamba zali kolo a rejuger bino peuple congolais a rejuger bino po makambo na tikona na maboko peuple congolais. Pourquoi biso peuple congolais to rosa humilier jusqu'à ce point bande ko na biso moko balingi ba humilier biso ba okesanga na étranger po baya baboma biso. Franchement, bandekolanga on a zolo beza vérité ngande on a no mobali na wala la dente. Likola makambo na comme vraiment traumatisé. À chaque fois on a là na osutuka na butu baba donc ba sen wana zozongela na mutu donc naza vraiment traumatisé na makambo na. Poko e komelinga bino boka sondenge na okosa mais o e komelinga joana na moneli wana ngana miso. Joana na ba miso bandolo ba ke bazolo bo fabriquer makambo ba to kosa ba combattant ba sali boye ba bimisi ba kosa yango ne na lobaka spéculation ya mabe yango mo na zo simba o eza mamba o spéculer te donc aza na plate yango yo eza makambo ya solo donc ndeka na lobaka moto ba bengi l'intérêt du peuple tonton Lama hein balobi bana kasai bazo zela yo tonton Lama l'intérêt du peuple balobi makambo yango yo yo mto soutenaka bato sungaka bato hein Fada azana besoin ya lisungi ezaka te ke po aider mutu eza fo ba million te conseil ezali spirituel marbebele tonton Lama l'intérêt du peuple balobi makambo yango yo bana kasai basepelaka na yo yango yo tonton Lama l'intérêt du peuple j'insiste yo yebi ndongo sungaka bana ya Kasai oriental bana ya Kasai non sunga bango Fada yo azana besoin vraiment ya lisungi na bino et puis bandeko nyonso ya communauté congolaise ba congolais nyonso ya monde entier bozolanda ngwa bazana na Kinshasa boza partout na Europe awa Angleterre
France, Belgique, partout vous avez l'émission, exprimez-vous avec Noli Tambou. Fad azana besoin ya lisungi na bino. Soko ko benga ye, ko aider ye, même pas na mbongo mais ko benga opesa conseil. Nega ba numéro yango eza awa. Bo benga biso, bo pesa ba suggestion na bino, ba vie na bino pona to évoluer. Fada, oui. Yo siko lelo na maître ya JB parce que tout à l'heure là na koti na ndako awa. Nazo yo kande téléphone na yo ezo sonner, maître Makumba, garde du corps ya JB. Azo benga yo, azo singa yo ba pardon. Azo singa ba pardon, azo na besoin ko retirer plainte wana. Okoki koloba ni na kutena mama za awa na papa na bino za aba boko kota na vidéo oyo parce que bazana kanda ya makasi. Parce que mwana obeta pe balé na yo, na yo za joueur mo munene obeta balé na yo. Mais ozo beta lisusu balé te na minute o za victime ya makambo yo kutena ngo. Ba parents baza awa, ba maman baza babo kota na kuti pena amina opaza awa ndiko za pembeni na PCP parole et moloba. Nei mettre Makumba zo bengo o retirer plainte parce que zuba ba menace pe belé ya ba part ya ba combattant nyoso ya France a bazo menacer place à salara a benga za na besoin o limbisa ye. Yo mtoza concerné, mtoza victime. Elo ne ko loba. Bon, elo ga na o loba. Omoni nde toloba na lingala kandeza mupaya omoni eloko oyo asalaki jour wana les sages maître wana alinga oboma ngai donc nakufaki nazalaki ya kokufa mais loko nzambe aza monene oyo nzambe oyo alingaka peuple congolais oyo atikaka peuple congolais te nzambe wana ye moto abatela yenga yango omoni nga na osola noboye. Bon maître wana komobenga Abraham wana komobenga aza kobenga tout le temps balimbisa ye kanda mutu esalaki asala bongo. Bon makambo déjà nga na tiki wana maboko ya justice yo yebi atoza na poto plainte ba retira yango bongo te so pe nga na ke retirer pe plainte wana bongo eza lorwa na trahir peuple congolais po peuple congolais alingi na traduire bango na justice donc na ro trahir peuple congolais te yango na tika nyonso na boka peuple congolais mutu akoyebisa nga nini nasala oyo nga déjà nasalaki yango wana donc peuple congolais na tika nyonso na boka peuple congolais mpo oyo basali nga na demi victime ya peuple congolais parce que naza congolais baétranger wana babeti nga na ndeko na biso zairo babeti nga parce que naza congolais donc na tika nyonso na boka peuple congolais soki peuple congolais ayebisi nga nake retirer plainte wana nayebi te ndeni procédure ndeni osalama mpona retirer plainte mais pour l'instant na maintenir plainte wana pourquoi parce que peuple congolais baza na nsima na nga so nake retirer plainte wana peuple congolais akoloba na nga tozalaki na nsima na yo oke retirer plainte wana mais mettre place ozali en tout cas franchement tika kobenga famille na nga tika kobenga papa na nga mama na nga bandeko na nga tika kobenga bango oyo osalaki lelo nga soki nakufaki famille na nga balinga baperdre nga nangena tika mwana nga nangena tika famille na nga donc nangena perdre nyonso na nange asunga famille na nga mutu te donc eloko oyo osalaki olinga kobomisa nga donc nalingi kosusu obenga nga te kobenga ngai te numéro na nga ndenge ozwaki yango kobenga su te ndenge oyo osalinga mpo soki osimbaki ngai te producteur wana na bavoyu wana balinga basimbanga te mais loko oyo osimbi nga na bacamarade na bavoyu boboma ngai tosuka na mbila yango naosenga na peuple congolais partout bokomonela ngai boyedenga na traduire bango na justice et so traduire bango na justice mais justice c'est ça mosala nango sikoyo etika mosala ya justice parce que yo faire sous justice te nga na osala justice te so na lancé appel na peuple congolais pourquoi nalingi peuple congolais ayedenga mpo nga namema bango na justice voilà exactement nalingi peuple congolais ayedenga mpo namema bango na justice po oyo eza bitumba ya peuple congolais mon frère omoni lelo biso peuple congolais to asu une importance te papa po bakomo sakana na biso tala bato lokwa ba haïtien bakomo sakana na biso haïtien moko boye akende azwa bandeko na bavoyu po baya babomba peuple congolais biloko wana tokondima ngo te mon frère tokondima ngo te pourquoi biso tokozala humilié jusqu'à ce point haïtien moko boye awuti soki wapi aye na milieu zairwa aseme désordre donc on a lingi peuple congolais le roi ya lingaki a semé des ordres na milieu zairwa biso ndenge photo sebele des ordres donc boyedenga peuple congolais o to linga yedenga de près ou de loin boyedenga pour na traduire bango na justice est jugé bango après ce qui justice est jugé bango peuple congolais par juger bango pour parce que makambo eza makambo mboka
tokolinga sute étranger moko boya saka na biso po makambo oyo naoloba parce que comme opesa nga kanda mais nazo menacer bango te c'est ça pour un concert le 21 alors makambo tout producteur wana mutu te beza pour mambo le 21 en tout cas ma concert wana le 21 kutu ndenge basalinga boye babimisi nga victime peuple congolais mutu akata makambo ye moko arojuge mpona le makambo le 21 nga kuna aza eloko aloba te peuple congolais ye moko place azali partout bazotala nga bango nde makose décide jour le 21 nini ekoleka mpo basalinga bakoka osala yo bakosala ndeko nango avandi na mopanzi bakosala peuple congolais partout place azali donc faut totelema biloko wana fo esila peuple congolais boyede nga na traduire bango nyonso na justice faut bafuta oyo basali ngai. Merci beaucoup Fada. Donc Fada, nous continuons et puis nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission exclusive réservée pour l'innocent Fada. Donc bomoni toyeti nanda kuna bango vraiment pour que to memela bino information oyo na source. Moi général grade en Kumbu. Général grade en Kumbu, yom to edaka batu. Moi général grade en Kumbu. Makambu yango oyo edaka batu yango. Moi général grade en Kumbu. Nabo c'était dédié benga 5 ans de silence. Vous en nombreux vraiment aimé cette émission. Eric Poulet, Koutoula, Nabo sanité Dior Cavalli, Steve, Ozana Lausanne, Dior Cavalli, hein. Nabo sanité les sous-balobi, Angélus Central, 13e apporte en Belgique, mon ami perso. Oui, ma solo. Nabi désormais Voice of Congo, hein, Voice of Congo, n'a pas partenaire, Nabi Sonioso, Cédric Mala, Haute 243, RD comme information, vous avez vraiment nombreux. Donc, sans oublier Molia Télévision de Kinshasa, Nolitambu toujours à Kinshasa, Bumbashi, Goma, Bolanda Biso Sikoyo. Voilà. Fada, Togomi vraiment parce qu'à la souka, la Tsabiso Nesco Lubaki, Ndegi ba menace Salamaki, Nabi Kemakomele. Oza awa go baksa moi mwelo moko baksa pona za fada ngo baksa bon na sisité na lingi po na mona ki bande ko msu ba olo ba wa eza montage tout ça et tout non na ngina laksa preuve susu ya munene pona laksa bilo ke za montage te na lataki dudu siko peuple congolais amona ndenge bango bakate na dudu mon frère so ko aider na aider comme ça to na laksa dudu po na lataki jour wana ba témoin baza ba monaki dudu no na lataki yango on a la télévision babetaina yango siko peuple congolais bino mobotala dudun nangai ninge katana ki jour babeta ngai yango yo dudun yango na lataki tala mutu ba makila yango yo ba makila nde banya babu mangai ta dudun nanga yango yo ba makila yango nde banya babu mangai ba makila yango ekauki parce que voilà au moins peuple congolais bino moko makambo eza makambo peuple congolais parce que nga na citoyen congolais na linga mboka nga mingi o basalinga eza pona mboka ngai donc dudu na lataki yango bino mobota ndenge katana donc pour vous dire que batu wana bayaki po baboma peuple congolais donc bange baboma ngai jour wana innocent batu na yo bima victime ya pamba donc elo na osenga na peuple congolais na pesi bino merci mingi ba combattant tout na pesi bino merci mingi nde bozo benga nga nde bo soutenir nga de près ou de loin peuple congolais partout dans le monde na sepeli mingi nde bozo soutenir nga ba commentaire na bino et ça nga plaisir ya trop na bosanité po jour o ba betenga na ton na zonga na ndaku na zaina muninga na nga moko Edgar Smith amona nginde makila ezo bimanga na zolo butona kuna la lalité voire même tabengi nga ba pompier bayaki batalinga ba bon c'est pas grave na pesi masalanga na merci Edgar Smith na petite sœur nanga pe Marina Mbolo Jackson ninga za ko soutenir nga aza ko ya kolambela ngai aza ko edenga mona ba biloko mike merci beaucoup Marina Mbolo na pesi sou merci nanga na ba vie tout o baza ko soutenir nga na ba combattant tout nde bozo benga nga na lingi botika nga te problème auto sala ngo cause ya ba congolais dans la ligne vraiment peuple congolais bo soutenir nga na mona bolingo na nde bo soutenir nga bo continuer sur ko soutenir nga tina suka nga na traduire bango na justice na besoin nga na mima bango devant justice faut ba futa na o basali peuple congolais parce que nga na citoyen congolais o basali nga parce que na congolais en tout cas ma o tout azana besoin ko edenga numéro ko bimanoli tamboro pesa numéro o toza besoin benga nga asunga nga aidinga noli tamboro pesa numéro naza vraiment na besoin aide na bino naza vraiment na besoin soutien na bino na ba prière parce que oyo komelanga na ebité pour le londe na porter bango plainte na romo bangela pe vinanga pourquoi parce que producteur wala aza voyou
Alain Claude wana aza voyou. Bon, on a évité de porter bango plainte ne bamoni que marambo est commis devant Bila tant sous ba représailles roya. Mais ya on a lingi peuple congolais boye denga botikanga te boza toujours na simananga na kanga bango le plus vite que possible avant concert on a le 21 bango baza na prison. Porter ce qu'on plainte contre non, n'a porté plainte contre Alain Claude, n'a porté plainte contre Alain Claude, na Abraham Makumba, maître Abraham Makumba, n'a porté plainte. Après bango barouya na ba voyou o bayaki na bango. Pour bango mbale le roi baza voyou, ba voyou bake benga ba camarade na bango ba voyou pour ba boma peuple congolais. Ba européen na o basalinga. Na ndeko mon pas aéro zala ki on a ker. Il n'est pas américain qui sauver nga mais na trop tard. Na yo na mususu na otanga komone na nol ngotanga komone te parce que azagi na vidéo mo yo Maurice nan azagi na groupe ya ba voyou ba yeli ba bomanga mais aza congolais mais yepe asanga na ba paya po ba bomanga Maurice na monaki yo tango zo filmer nga obetinga likofi ozo filmer nga omoni vidéo wana oyo za na na téléphone na yo peuple congolais o juger yo jour na omona yo na okanga yo troke devant Mbila vidéo o eza na téléphone na yo okela tsango pa Mbila dans les bazo beto bazo filmer pe tant bazo betanga Maurice wana zo filmer nga en plus eloko esanga pasi aye abetinga likofi azo seka azo filmer nga na sambula ba betanga la sambula Maurice na dénoncé le lopo peuple congolais aye bake oza kolabo oza na kamba kolabo yo na Abraham Makumba na Ker boza bino tout ba kolabo po boyaki po bobo ma peuple congolais. Comment ça se fait bino ba congolais ba corrompre bino na ba 100 € o reliango lelo lo besili po boya bobo ma ndeko no peuple congolais. En tout cas melo kwani usanga pasi yo Maurice na ebisio yo pe torosuka no na Mbila. Vidéo wana oyo za na téléphone na yo Mbila mutarotala ngo. Comme ça koloba pourquoi au film makinga po o humilier nga na mboko. Éviter que mboko eza pays de loi o bosalinga bokofuta yango nzambe na ngaza likolo a refuta bino peuple congolais a refuta bino na nyoso bosalinga merci na bino pondé naza boy 60 jours na osale loroté après so balongoni na plâtre o faut na passer sous na rééducation faut na leka sous bakine et osata sous 15 jours au moins pendant 65 jours na osale loroté na na olé sa ngai na na olé sa famille na ngai je suis un responsable na olé sa famille na ngai. Donc, peuple congolais boyedenga na mema bango na justice et loko no singara na peuple congolais botikanga na mabondeli donc boyedenga vraiment boyedenga na mema bango devant la justice. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ranger Smith. Donc Ndeka Lobaka, les images parlent d'elles-mêmes. Donc mesdames, messieurs, c'est Nolita Mboulé sage. Na lobby Mikolo eza système eza karaté que makambo ya ba musicien ou makambo nabi poto makambu ezali na émission na bino exprimez-vous. Donc si vous avez un problème moko même au pasteur à santé moi si mon église au pasteur bakangi na sœur moko boye quel que soit ville vous avez ngo benga kaka Nolita na numéro na roya vers vous. Donc quel que soit un problème moko boye o ebimi esali na communauté problème moko ebimi na société communauté congolaise bo hésiter te bo benga nga. Oh pasteur moko boy meng na sœur moko boy oh mutu moko boy ibaki boy oh garçon moko zo bimala mwasi batali bala oh mwasi libala moko zo kosa sali boy bokanga ki benga ngai na koya pona to bimisa to dénoncer babiloko nyonso lelo to lobela biso nous c'est la jeunesse moko eza éveillée ndé na baka la jeunesse consciente donc ya omoni toza pona komela bino information. Mesdames et messieurs, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission exclusive avec Nolita Mboulé sage au Temelebino Fada lelo pour que aloba makamunyoso oyo ya lobi Fada moi liloba suka et puis na mona ki na frère no musaza a pembeni na accorder peu ma parole et là on y go baksa mon frère pour na likambo et lelo Fada. Franchement makambo yo ekomi na mboka na biso ya awa ekomi bena mabe donc c'est plané loko yo azati tous on est tiqué Fada zaboye azabeleki na yo lelo ba beta ye boye moi te que ça va merde moto lukango o mutuma ko ndima azati so monyo ojango neti leki na yo o mona o sentir pas si wana ba ma musique ezate Fada nga na ebi nga Fada na yo tala ye en tant que na tika blog na me pana na ozango na moni azati samedi toi qui na match a betité donc regret au saganati pour cette absence à Fada pesa fort sur 3 mois aux arrêtés donc il s'est faut ba dan mo là-bas ya au beta moni que
alingi un peu football boité moni ke uza pasi donc ils regret à danger makambo ils France ils France ils ont Afrique du Sud ba loi ça la bamboko ndenga ça comme na ya justice boy ok donc tina suka pour moi pe ba mettre une chose pe ba tika ba connerie wana ba ki so ba simba mutu ndenga la carte. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Fada, moi, l'Ilobasso Robaxa, s'adresser ce qu'on a population congolaise, partout, l'Ilobana Souka, et puis, n'a pas remerciement, n'a pas tout, bah, n'y a pas idée, non, lobby. Bah, bien, un numéro, où y'a yeza awa, n'a pas on va coordonner, n'a yo, ou bah, n'y a pas idée spirituellement, physiquement, ou n'a pas mbongo, ou bien, n'a l'union, sur ça, vraiment, la besoin d'aide, on a besoin de soutien. Il y a peuple congolais. Il y a le peuple congolais, tout la mouka, peuple congolais, n'a bi combat où tous mené oyo, et ça la combat karaté, ya maloba pamba, ne balobaka. Misala et le kamaloba na ibele nde tokolonga mboka oyo parce que biso ba journaliste là to sala comme sala, tous a traité oh tous a ba collabo. Oh journaliste alobaki boni. Journaliste souci les aller information comme même information pour que bon comprendre na banda ko bino nyos ba ke gauche lobaki tel droite et le baki boy pour que bozo ma conclusion nandaku sur la véracité de l'information. Il y a un monde à tozoa qui boy tozoa pour le melamino. Ceux qui tozoa pas à côté moussous bon monde à biso ma bête. Tous on a besoin de à côté la peut pas passer information à bango. Oh yo peut à côté ba pesi à bango pour que dans l'ensemble to tirer leçon pour que vous comprendre nabandaku et lo konini et zo comprendre. Lobi nazaki ou le kinazaki na l'include le lo naza. Na Fada Lelo a expliqué que c'est ça le professionnalisme et la déontologie journalistique où il faut tout respecter. Fada Tokomi vraiment na souka s'adresser vraiment à la population congolaise dans le monde entier la minute yo. Il y a plus Kinshasa Zolando Siko. Je tiens à rappeler que Molière télévision Tolanda na Kinshasa Brazzaville Pointe-Noire et puis Tolanda Malisuzuna Lubumbashi Goma Bukavu Bamboka Nyosona Est du Congo Bazolando dans l'émission Oyo. S'adresser vraiment à ce que la population congolaise n'y a ce monde entier bazolando. Bon, na pesi peuple congolais partout azali mbote mingi ingeta toza congolais to kufa ba congolais. Omoni peuple congolais à comprendre que to vivre sous tel roi toza na ba 18e siècle, toi na 21e siècle. Faut makamwe changer peuple congolais photo la muka. Toko kaka te bapaya bayaka bakoma osakana na biso likolo biloko moko mike neti biloko moko muke mutu le roi un haïtien aya ko osakana na peuple congolais. Donc message nanga vraiment na peuple congolais tout la muka. Notre cause est juste un jour tokolonga. Cause na biso est juste un jour tokolonga. Omoni a toi en France ils a mboka na biso te. Malgré tout tozalaka wa tozo bota awa tozo kola awa mes amboka na bisote ta lelo tout le monde va français baza se révolter tozo tovanda na France tota ben faut tozo mona yango appel na peuple congolais zaka to la muka to linga mboka na biso to linga vraiment mboka na biso mingi po o lingi mboka na ye arosa makambo o ba voyou ba salite o alingi ndeko na ye congolais arosa makambo ba voyou oyo Abraham Makumba voyou Maurice voyou Naker ba voyou ba yepo ba boma bandeko la ba congolais yango o nyonso azana besoin ya koedenga no litambo akopesa bino numéro peuple congolais ingeta toujours to lingana bolingo ezala kobanga mupaya te po mupaya so oyo koboma ye devant bandeko ne bandoni ba côté et on a lingi peuple congolais biso pe tous anelo ko na mutu au moni place ba bo mande ko na yo yaka kufa le ngona ndeko na yo parce que ndi buka sala quoi voilà mais nga jour na ba ngba bo manga ndeko na mota côté nga mais na condamné ba mutu na condamné mutu te na pesi mutu faute o e komelinga e ko komela pe ndeko moko mais par la grâce de Dieu, le roi biso tous a peuple moro béni, tous a peuple moro ya nzambe o ba parents nga ba sambela nzambe o nga na sambela a protéger nga a épargner nga entre les mains des voyous pour batouana bazaki ba voyous ba ki pour ba boma peuple congolais ba ki pour ba boma peuple congolais. Donc peuple congolais na pesi bino merci mingi na bi ke ba o ba Rolanda na bi pe ya mitema mabe ba roloba n'importe quoi ba rofinga nga ba roloba ke ouais nani nanana c'est pas grave. O nazoluba na kosite naza na ba témoin bazali
noli otambwisa micro otambwisa oyoka bato oposer bango baquestion par rapport à likambo oyo elekaki bakopesa batémoignage bato ebele nde baomona nga boye baoloba na nga sambela nzambe po bato wana bakoka oboma yo effectivement bato wana bakoka oboma baza bato moko oyo baomesure ba 1m95 baopese ba 150 kg taka nga nde naza napesaka au moins 58 kg mais bato ba 150 kg babeti ngai soki bazalaki ata moko mibale oke mais bazalaki une quinzaine de personnes mais nzambe na nga aconfondre bango nzambe peuple congolais aconfondre bango po bayaki nde baboma peuple congolais mais nzambe aconfondre bango na souci ya mboka na biso baétranger balingi baboma biso mais baolonga biso te nzambe na biso akolongisa biso napesi lisusu peuple congolais nyonso mbote nalingi bino mingi naza citoyen congolais nalingaka mboka na nga mingi ingeta tokolonga touta congolais akolonga. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Exprimez-vous avec Noli Tambou, le sage. Donc, Néna Lobaka, si vous avez aimé cette émission, dites amen à celui qui est derrière la caméra. Moi, je l'appelle Loboko et Mama, Rangers Mif. Les images parlent d'eux-mêmes. Donc, après, Vango, on est tout l'accès-bino. Donc, tu me mets les fades de Néna Fada, Bango yo. Nyoso bomoni dudu na mwa lataki mukolo wana na bamakila yango eza ya kokatana katana yango yo tomemeli bino tout et puis na ba preuve nyonso ezali yango yo. Donc na lancé appel PO na maître Makumba sozo landa na bi ko landa émission oyo maître Makumba sokoza vraiment na besoin benganga et puis yaka oleka émission o s'exprimer devant la population congolaise, devant le peuple congolais nyonso ou expliquer bisopé le pourquoi ma kamnenge les cas qui parce que comme on les a suité et puis ça la justice benganga na numéro nanga oyo ya to programmer tout ça émission pour que o lobapé o s'exprimer pour na nenge fa dans le bito ba pina si réellement il pose qui on to pour ça qui bateau n'est pas bon bara bandibo zaki accompagné pour c'est des voyous mon frère c'est des voyous ils ont des voyous bayagi pour ba peuple congolais follow ba congolais ba sangani na ba voyous pour baya ba boma peuple congolais voilà donc yo zaki accompagné na ba ndeko msusu to ebi ya ba o zaki na bango ya ba bandibu et tout baïsien vous zaki accompagné na bango donc oya obenginga pour que o s'exprimer. Na micro, quant à moi, donc je vous dis bye bye pour un autre numéro. Donc na pesi ba big salutation et puis na ba remerciement bateau ba soutenir la émission oyo na bo santé babi Martin Masinda et la man et lamba Patrick Meka ombre jaune na bo sa binoté na bi mon général Gadan Kumbu Yannick Kayenga monnaie invisible na bo sani pété Pajou Simba TTC en direct de Belgique Dina Mbila na Bruxelles aux Olanda biso na bossa TP babi Arnaud Poto hein Arnaud Poto na bossa noté Gabriel Poto na Dan Selo donc Dan Selo Tigre donc binone soana boza vraiment ebelé ya aimer cette émission batnanga nyos boza vous me belé na bossa nité balobi Linda Cosnel babi tourna yo eza tourna yo et puis Christelle Blanchot na bossa té Irène Taille hein Taylor na Suisse Irène Mboma Taille donc na bossa noté vous êtes belé vraiment na bossa té babi Jatons bozane belé na ba Suisse wana na ba Allemagne donc bino nyonso zeli Congolo na bosani yote na bosani Martin Spacine na tanga kiyo na bosani te babi Trésor Pembele boza vraiment ebelé ya ko aimer cette émission Alta Moda Fabrice Mbemba na Toulouse balbiso na bosana kiyo ngoza péché Alta Moda Fabrice Mbemba na Toulouse balobi ko bosana za lisumudi na bosani Michel C'était Kelele tous ensemble bino nyonso na bosa tapesi ba mote na ba combattant nyonso bozolanda biso ba combattant oyo bazobunde na mboka na ndenge ya solo na bosa te et na bosa nité ba massa na tout nde na lobaka la jeunesse consciente ozomona na wala ba makombele hein o bazala ba massa na makombele bazala benga on ba jeunesse consciente na bino nyonso boza vraiment aimé et beaucoup vraiment aimé cette émission. Quant à moi Noli Tambou humble serviteur na bino, je vous dis bye bye et on se voit pour un autre numéro. Surtout n'hésitez pas. Il y a ko benga biso na numéro oh na problème nyos borozana ngo bo benga biso pour que tu ba ko intervenir et puis ko meme la bateau. Information francos tu pour qui na Angleterre na lobby Voice of Congo. Trop d'écart. Merci.